Nangambo ya prison de Makala et Sika Wapi. Moi, tout le monde qui est dans les réseaux sociaux, bateau, meki koloba, pe koloba mingi, en ce qui concerne moi Namboka Jakindala, Oyazali Moko, ya ba politicien dans la République démocratique du Congo, Nangambo ya bayi opposition. De ko Jakindala, Oyazali na Lingomba na ye Moko MRPC Congo, Oyazali Lingomba et Simbami, na moi Namboka Jakindala, na bayi ke mususu, na nzela Lingomba na bango wana penza ndeko wana asila ki kozwa mwa likama moko oyo esalemaki boyebibino nyonso lisolo oyo ya mwana mwasi oyo Denise Dusucho oyo azali kolukaka makambo mwana mwasi azali kofinga tata mokonzi ya ekolo tongo midi pokwa mwana mwasi azali kofinga mabe mingi azali kofinga Congo kofinga ba autorité ya Congo kasi likolo ya mwana mwasi wana oyo alobaka makambo moko alatisa ndeko Jakindala bosoto oyo lelo yo ndeko Jakindala azali ko se retrouver na prison ya Makala kasi mwana mwasi wana bakangaka ye nzela moko na ndeko Jakindala mwana mwasi wana miracle oya bimela boloko e banité ndenge ya bimela pe akenda mikili na mpoto akei mikili na poto mwana mwasi o Denis Dusucho azali ko finga tata mokonzi ekolo tongo pokwa azali ko finga Congo tongo pokwa kasi to ebite pona nini justice ya mboka ezali ko continuer ko kanga ndeko Jakindala oyo lelo yo azali na pasi baike bakanisa kete ndeko Jakindala sili ko zongsa molimo ipa ya tata Nzambe. Je vous le dis clairement, ndeko Jakindala est bel et bien en vie. Azali na bomoi kasi azali na souffrance azali ko bela penza makasi ndeko Jakindala azali malamote santé ezali malamote nde balobi ete depuis 3 mois ma santé se dégrade wana message ndeko Jakindala oyo akomaki tango amoni ete nzoto elingi ko lâcher alobi ete depuis 3 mois ma santé se dégrade j'ai demandé des soins d'urgence mais ils m'ont été refusés sans compassion. Jakindala Mpoi Kabundi, ancien journaliste et acteur politique actuellement incarcéré à la prison de Makala, après ses dénonciations déclarant avoir été victime de sodomie lors de sa détention à l'ANR. À ma famille, mes amis, mes proches et mes compagnons de lutte, aujourd'hui je m'adresse à vous avec le cœur lourd, mais la conviction intacte. Toute ma vie, j'ai lutté pour la justice pour le Congo. Pour un avenir meilleur, j'ai investi mon énergie, mon amour et mes espoirs pour ma patrie et pour les autres sans jamais fléchir. Pourtant, aujourd'hui, je me tiens au bord du précipité. Aujourd'hui, je me tiens au bord du précipice. Ok. Trahi par mon corps, abandonné par ceux qui, sans cœur ni dignité, m'ont injustement emprisonné. De ceux qui ont contribué à mon calvaire ne sera épargné par la justice des esprits et de l'histoire. Depuis 3 mois, ma santé se dégrade. J'ai demandé des soins d'urgence, mais ils m'ont été refusés sans compassion. Si j'ai survécu, que la gloire revienne aux ancêtres et à la nature. Mais si la mort m'emporte, je vous conjure de ne pas verser des larmes, hypocrite, de ne pas organiser des deuils, ni d'acheter un cercueil pour ce corps qui m'a lâché. Incinérer mes restes, disperser mes cendres là où elles appartiennent et laisser ma famille en paix, ma chère épouse et mes enfants. Je n'ai ni volé, ni tué, ni violé. Mon seul crime est d'avoir aimé mon pays et défendu la justice. À ceux qui croient pouvoir défier l'Éternel par les injustices, sachez que le Congo vivra après moi et que l'injustice ne triomphera pas éternellement un jour. Ce pays sera guidé par des patriotes justes et sincères. Donc, message ezali molaï tokora kutanga nyoso te. J'espère bandeko botanga ki yango na ba réseaux sociaux. Donc, ezali ki bongo message oyo ndeko Jakindala à partir ya prison tant nzoto bandi ko lâcher ayoki ete nzoto ezo simba lisusu te asenga kete ba pesa ye ba leta sungai akende ko zwa soin asolola ki bongo na bandeko bakenda ikotala ye ba koma yango nde ba ikokoma ba publier yango. Donc, tozali ko senga na République démocratique du Congo était ba autorité ba mec un peu kotala comment est-ce qu'ils peuvent
trouver une solution dans ce qui se passe dans cet endroit. Vraiment qu'ils essayent de trouver une solution parce que ezali malamute mwana mboka oyo toyebi biso nyonso makambo oyo ndenge lekaki peuple congolais a monaki comment est-ce que makambo oyo esalemaki peuple congolais a monaki comment est-ce que maman oyo mwana mwasi oyo Denise Doussoucho azali koloba biloba loba azali koloba ba foste azali koloba makambo pona koluka ko nuire moto ngai moko moluba bonna azali ko senga na ministre na biso ya ministre d'état ministre de la justice oyo auti kokota sikaskawa ameka kotala ka oyo ya mwana mboka Jakindala. Je vous informe qu'il est bel et bien vivant et c'est que selon enquête na na salaki batindaki ye na hôpital ya Sana akende kozwa ba soins médicaux bandeko batini ndeko Jakindala na hôpital ya Sana azwa soins médicaux mais hôpital wana ya Sana esika batindie ndeko Jakindala akokoka ko vivre wana te parce que vraiment nazali ko senga na ministre de la justice akende ko tala hôpital ya Sana atala esika ba prisonnier baza ko soigner bango ezali penze esika moko ezali dignité ya ko soigner batu esika wana mwana mboka Jakindala na yokaki alobi ete malamu azonga na prison soki akokufa asaila ngo na prison ke kuna po ete kuna eza lokola ba bomie déjà nanu azui traitement parce que ba ka oya kuti kuna nanu kutu baza ko traiter bango te mais ba tcheli susu kuna ezali pasi tozali ko senga na ministre de la justice en tant que Jakindala azali un ancien journaliste azali un patriote azali moto a formé ba journaliste ebele na mboka oyo tozali ko senga na l'état congolais ameka ko fongola miso na ko senga na tata mokonzi ekolo ete na motema monene azalaka nango son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na motema monene ozali nango meka kotala ka ya mwana mobali oyo Jakindala esika azali na boloko bomeka kotala hôpital sifo soki atabo kobimisa ete botia ye na ba condition ya malamu po etazwa soin ya malamu la politique est comme ça lobby ndeko Félix Tshisekedi bazalaki pe na opposition bazalaki opposition ayebi pour souffrance nini ezalaka na opposition na ndimite ke tata mokonzi ekola kondima ete un opposant a souffrir ndenge wana au moment où il y a na pouvoir ezali bizeli ya mokonzi mboka te yango tozali ko senga na mokonzi mboka ameka kotala lolenge nini bakoki kosala pona ko trouver solution ndeko Jakindala mutu bakanga ye abima akenda akei poto aza ko finga mokonzi mboka s'il faut tata mokonzi mboko asala tout pour essayer d'azali le garant de la nation soka claquer de son doigt siko ndeko Jakindala akobima akokende kozwa ba soins appropriés pe akozongela libota na ye ba message ya modèle boy ezali ko lelisa mitema ya ba congolais ba bengi ngai ebele de partout pour être mwana mboka oyo ayebani ezali malamu te vraiment merci beaucoup na nyonso oyo ezali ko sala nzambe abatela yo ndeko Jakindala nzambe apesa makasi ndokolo yebi nzambe oyebi pouvoir ya mboka oyebi ko respecter patrie nzambe asunga we sika ozali kuna totie like ete mokonza mboka ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akotika en souffrance kuna te. Elle dit qu'elle me répond. Combien de vidéos sont sur les réseaux sociaux où elle insulte tout le monde, même les autorités de ce pays? Elle a insulté un monsieur de... Elle a parlé de la mère dans une vidéo où elle attaquait un monsieur de la francophonie. Ce monsieur l'avait insulté qu'un jour. Pour la petite histoire, je vois une vidéo dans le média. C'est vrai, je suis de l'opposition. À la jeunesse qui me suit, doit savoir que quand on est dans l'opposition du pouvoir, nous nous battons tous pour cette république de Kimbaou. Des Patrice Emery Lumumba, avec courage. Il faut que les gens apprennent que quand on fait la politique, on n'est pas ennemi. C'est une compétition d'idées, de pensées politiques. Et ça s'arrête là. Ça ne vaut pas la peine de s'insulter. À quel moment cette dame s'est permise dans une vidéo, répondant à une consoeur journaliste, je cite, Paulette Kimutu, que même si vous m'amenez à la justice, vous trouverez des magistrats, Mukenji, greffier, Kadima, tel Mulumba. C'est pour vous humilier. Je ne sais pas si vous êtes de quelle province. Maître, le tribunal n'a pas de... monsieur, le tribunal n'a pas de province. Donc... Voilà. Très bien. Gloire à Dieu que le tribunal n'a pas de province. N'a même pas de couleur pour le génocide. Mais elle a confirmé ces choses. Et je suis du Kassai Moulouba, sans pur sang d'esprit, de divinité et de culture. Et je m'assume. Je n'ai jamais tenu de propos injurieux à l'encontre du chef de l'État, président de la République, que dans les médias, j'appelle grand frère, tout. Je m'oppose à sa façon de diriger ce pays et je le dis ici. Si c'est une infraction, qu'on la note. Je suis de l'opposition et je m'assume. Je ne suis pas obligé de le soutenir, pas du tout.
Quelqu'un dit ici qu'elle a fait 40 jours à Makala. Moi, j'en ai fait plus de 11 mois. S'il vous plaît. Quelqu'un me parle ici qu'elle a perdu son fœtus. Moi, ma femme, je suis dans la prison. Ma femme avait été à terme de 7 mois. Elle a failli perdre mon autre enfant. Ma fille aînée, j'étais en prison. S'il vous plaît, on parle de quoi ici? S'il vous plaît, on parle de votre frère, votre compatriote. S'il vous plaît, j'ai des grands enfants. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si on saisit la portée de cette histoire. Quelle légèreté. Madame dit qu'elle a des entreprises. Oui, des entreprises criminelles. Criminels de formation, criminels professionnels. Dans ces vidéos, quand elle dit qu'il y a un montage, je suis professeur de médias, j'ai dit encore une fois, comme elle. Mes émissions sont connues, j'ai fait des grandes émissions dans ce pays. Dans cette vidéo-là, la dame parle posée.